Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika. Mboka na biso. Mbote bandeko balandia Vufam Television etando ya bola musiba indo na pongi etando ya bwania pe maele ya baindo etando ya bonsomi. Matondo mingi na bino banso bozoka libaku ya kolanda émission Mboka na biso. Eza émission moko ekelami na kati ya Vufam Television pona kolakisa bino lolenge kani Mboka na biso ezali kotambolela esika banzela ezali mabe esika banzela ezali a chantier pe esika banzela ezali bongo malamu. Kasi émission Mboka na biso etambisamaka bongo biso mokote totambolaka toujours accompagné na yanga ndeko nekikula pashipanda nekikula mbote na bino mbote ndeko bazonza pe mbote na bandeko banso bai bazui libaku penza kolanda biso pe bai bamesana bongo kolanda biso pe bapesaka confiance na émission na bango balingaka mingi Mboka na biso vraiment bambote ya mingi bisika bazali matondo mingi balanzi ya Vufam Television wana ezalaki kaka juste mbote pona ndeko na ngai kikula pashipanda matondo mingi bandeko balanzi awa tozali bongo na commune ya Makala sur route Elengesa esika wapi toyeli susu kolakisa bino lolenge nzela oyo ya Elengesa ezali bongo kitoko o babengaka penza kinlabel nde yango tokuti na route Elengesa donc esali biso moko nanu kitoko pe malamu kasi lokwa tozali na ndeko na ngai kikula toko pesa bango maloba muke po ba commenter kolandela nzela o ndenge tokuti yango ndeke kukula pona bino nzela oyo elobeli bino nini malgré to mona rango kaka na télévision soit na banzela to na ba moto to le kaka melelo pena to kiti sur le terrain to kuti yango en tout cas pona bino esali bino ndeni matondo penza nengwa bazonza na kopesa biso penza esika ya kotalisa kasi tobosana te lelo bokoloba ke tozokima kaka ndenge tozokima me ndenge ndeko alobaki sujet na biso bino moko boyebiti tozo continuer na yango ezali bongo nzela ya malamu kitalatala ya Congo ndeko bazonza koyoka deja sujet na biso na ya kitoko ndenge tomesana kolobela yango ezali epesaka biso deja makanisi ya kolakisa bisika malamu oyo Mboka na biso ezali bongo komanyola mingi penza toyeba ke Kinshasa ezali capitale ya Congo ya République démocratique du Congo donc eza kitalatala ya mboka esengeli mboka ezala na bopeto ezala na kitoko ezala na longengo po ndenge biso tomesana koloba bino moko boyebi na émission na biso environnement tolobaka molimo ya peto na esika ya peto mais awa ezali kambo ya kitalatala ya mboka soki bapaya bazoya bazokuta biso na banzela malamu bino moko boyebi ke bakosepela soki bazokuta biso na biloko ya malamu bakozala pe na esengo pe bana ya mboka biso penza ozomona soki tozomona banzela malamu ezali esalaka biso esengo ndenge basali Elengesa tokosenga pe na leta na biteni biso bango bazali bameka penza kotala pe na banzela mosusu oyo eza nanu ya kobeba lokola tozalaki na nzela ya bypass kuna kota ya rond-point Ngaba bino moko bomonaki ndenge ezalaki donc ezosenga kosalema mais jusque là tozoleka moi changement ezate mais bandeko bavandaka nzinga awa biso tokosolola nde na bango toyoka pena mingi baposa na bango na esengo na bango par rapport ya route ya Elengesa matendo mingi bandeko balandi wana ezalaki bongo nekikula pashipanda nde bapesi ya bango mwa commentaire na mukuse kasi toye na kati ya nzela route Elengesa pona kolobela sujet na biso en tout cas nzela o ebalani na sujet na biso nzela ya malamu kitalatala ya Congo ezobala na penza na sujet na biso pe ezopesa biso pena esengo makasi kotala nzela o kasi lokola tozali babitan ya Makala te toye koya pona kolakisa bino bandeko balandi ya Vufam Television nde tokosenga na bango moko babitan ya Makala to pe bato baza nzinga awa pona koloba mwa muke na kamera ya Vufam Television pona kotalisa bino nini oyo bazokutana nango na kati ya nzela oyo et surtout l'émission ya Mboka na biso tobosana te eza bandeko bamonaka bino na émission ya Monzele
bamonaka biso na émission ya environnement mais bamoni dio moko boye ezosalema bazolobela nini bayebi te tokolobela monzele to tokolobela likambo nini awa nde tozolobela mboka na biso donc mboka na biso donc faut te rappeler kana balandi ke eza émission moko esalema na likanisi ya kopesa bango beauté na esengo ya mboka Congo pe bongo Afelika Mobimba matondo mingi ndeko kikula nde biso na bino tolanda babita ya makala tope ya route elengesa tolanda mbote nde mbote ba journaliste voilà tomoni bino awa kombo nani pe toza wapi banga kombo na nga ndeko buchu awa tozali na arrêt courant na elengesa arrêt courant na bypass voilà toza na bypass lelo ndenge toyawa eza émission mboka na biso o tolobelaka banzela ba mingi pena infrastructure oyo epesaka biso sentiment ya kokoma na bisika biso lelo siko micro na biso ya mboka na biso ekiti na direction elengesa awa ndenge tomoni bino awa ezosala bino ndenge nini ndenge basaleli bino nzela oyo bon toza na esengo makasi po tozalaki na nzela te nzela oyo basali efacilité biso pe na ba client mususu bandaki kokende ko baluka nzela ya université bambouteillage ando salema makasi kuna nzela oyo eza soko koti raccourci mbala moko bimiti na victoire esungi biso makasi pona transport et facilité transport siko ndenge bino bozobula boye na nzela oyo est-ce que moi ba difficulté ezali te bon ba difficulté na ezali te pona bafungoli nzela te tozozela soki bafungoli nzela nde tokoyeba siko ba difficulté ni tokozala nango pe problème su toza nango basali nzela eza bien mais eza nde muke makasi eza muke po soki mutuka moko ekufi ata na nzela ezokangamaka ok siko toza na esika ya bare moko boye esika moko boye bare ezali obozo déposer bato normal ou bien ezaka principal boye te ezaka principal bare eza te mpona bafungoli nzela te tozozela soki bafungoli nzela nde tokoyeba sikoyo bare soki bakosalela biso mpe bare mpona basaleli biso mpe bare te nzela eza nanu mpo nzela mpe sili te tozozela basisa nzela bafungola nde tokoyeba siko ba difficulté nini ekozala mbote papa mbote mama kombo nani kombo na nga Marshal Jacques toza na makala toza habita makala te nga navana na armée na monga fula awaka na armée awa kaka tomoni oza chauffeur ya moto nzela oyo tangu avant esala ezalaki na ba difficulté do bakoko so bande kokoka koleka te oyo ezalaki na otango wana croquer kasi lelo ekomi nouvelle route elengesa esengo na bino par rapport à nzela te tozopesa président na biso pena tozopena esengo makasi ndenge basaleli biso nzela place oyo tozalaki na nzela te donc tobanda souffrir makasi tozopesa pena bamerci ma ebele pena ndenge asaleli biso nzela eza monene tomotambola biso à l'aise atieli biso pena na baéclairage donc tozopesa ye pena makasi atelema te acontinue kaka na kosala makambo na ye pena akende liboso moto akoyina président na biso moto wana pena ifale ye akufa penza biso tolingi président na biso azala ndenge makambo osala boye asala ngo pena tosepeli nango makasi ba difficulté ni bokutana nango na nzelo bon ba difficulté ezalaka ya kokale bato me ezala su te depuis batiela biso minda tokoma na biso bien bakala su bato te totambola ndenge pena tolingi na nzela o route bypass eza na barré soki eza na barré eza barré combien bon route bypass toza na barré bon kolongwa awa ti pen toza na armée et toza na courant toza na armée toza na pona awa elengesa toza awa na courant après courant toza awa na nani awa malanga après malanga toza na terrain misoni après terrain misoni toza na kilonga après kilonga tokiti kuna tina ngunza pendant tokoti mbamo victoire donc tokoma na biso leka na biso à l'aise toza su na ba difficulté te na nzela oyo ndeko bare oyo tozolobela eza bare te lokola référence tozoloba pena ndenge pena tomonaka pena na bamboka misusu pena basali arrêt eza pena lieu moko boye te po créer embouteillage mais eza lieu moko boye soki kaka basali yango donc okoya wana okoti ogare okitisi mutu tout comme mpe bato mpe bakoki mpe koya wana mpe bazozela transport eno ndenge tomonaka lelo bare ezalaka te tomonaka bare ezalaka te kaka banzela baveni bato bazose référé tikanga na balabala boye tikanga na esika boye mais bare mpenza tokoliki ya plan na nzela oyo totikali komona yango te depuis touti kuna ti ndenge tokomi awa
Ouais, mais eloko mo baseleli biso mais nzela o toza pena na arrêté. Toza kana mwa place moto tela mais place yango pe eza pena nzela. Il fallait baluka moyen ya ko vimbisa nzela oyo. Nzela to kana debanda pamba. Soki mutuka mo ekufi awa. Donc moyen pena mutu asala pena de dépassement ezate ozana mbouteillage pena ya makasi. Nde yango to senga président ba vimbisa la biso nzela o ekoma nango 4 bandi. Boye pena nzela eza muke mais to pesa na merci na moi eloko asaleli biso. Merci beaucoup. Oui, merci. Mbote papa. Ah, mbote maman journaliste. Kombo nani? Kombo nanga Aimé Dollar. Bon, en tout cas, na félicité chef de l'État. Na remercier Nandenga Filiko Bongsela biso makala elenge sa bypass. En tout cas, félicitations na chef de l'État. Tozalaka molili koleka ko kale batu, kuluna ko kata batu. Mais chef de l'État salelo kwa bien atel biso ba mine dozo tambola tati iner ya mabe zate. Merci na félicité chef de l'État na sukiwa. Merci papa. Mbote papa. Mbote maman journaliste. Kombo nani? Kombo nanga Jérémy Masemo Kisani. Ufandi oza habitant ya awa? Oui, naza habitant ya awa. Ah toza. Bon, awa toza na prince ya elenge sao basali koto jusqu'à to na courant pembeni wana. Ndeko Jérémy. Awa tomoni bino na kati ya route elenge sa boza habitant ya Makala. Esengoni ni pena boza na ngonde basali bino nzela ya kitoko boye. Bon, merci vraiment pour la parole maman journaliste na sepeli susu makasi. Na chef de l'État Fachi Beton ndenge abongisi vraiment nzela oyo na sepeli makasi nzela okala ezaki vraiment un peu moi mbutu vraiment to ebakite soki ekobonga soki pété mais na sepeli vraiment makasi ndenge prince Koti naza vraiment na sengo makasi siko ba kokoso ni bokutana na ngona nzela oyo. Bon ba kokoso vraiment ezalaki kala mais la minute oyo kokoso vraiment ezate erno surtout kozonga okota palin nini bosenga na l'État congolais. Bon, tout s'appelle vraiment ma casse, mais bandi vraiment ya prince vraiment ezama muke a mekapé ko baksama maele lisusu pona a bongisa vraiment moi et comme alors vraiment trois bandi. Merci beaucoup papa. C'est bon, na sepeli. Mbote papa. Mbote maman nanga matondo mingi na sepeli ko kutana na chaîne ya Vuvua TV. En tout cas, félicitations na papa Kusu na moni. Makambo oyo zo sala eza solo zo contribuer na ba œuvre ya chef de l'État. En tout cas matondo nazali moko ya balobeli ya commune ya Makala fiti candidat communal na commune na ngai. En tout cas to se passer ba temps belé na nzela oyo temps eleke belé to leki ata ba 18 ans wana to moni ata nzela ote. Et puis première fois na moni chaîne o munene ekita na mabele eza papa Kusu. Donc biso pe bana Makala to apuyaka yo to mona déjà l'église ezali na Kimfumu soit Kingus. Donc en tout cas tozo ko apuyer pena nzambe ya papa Simo Kimbangu asimba yo apuyer yo o continuer ko aider chef de l'État biso pe toza na sima na yo. Donc, bolembate, boyaka tout le temps qu'on visite biso. Et puis, ba membre na yo ya église, ya mutualité église na yo, bazana Makala, bazé belé. Donc, à temps en temps, les kakapo na ko visiter bango et zamala muming. Donc, continuez à soutenir le chef de l'État, na kombo ya nzamba papa Simo Kimbangu et kende mala muming matondo. Papa siko par rapport ya nzela oyo, a toza na virage. Nanga moko te bangi singa déjà. Na fanda te mais na bangi virage onde sali. Mais pour na bino virage oyo, ba risque ni beaucoup tana nango. Na kati ya virage. Bon, na niveau virage oyo eza chauffeur aza intelligent, nde a ko développer bien na niveau virage. Tant ozo ya yo moko pour que virer, faut calculer façon ni na ko virer. Pour eza des bandes. Faut calculer na ko virer ndenge pour que na se protéger. So na se protéger te. Na ko sala accident et ko causer ba mort. Mais na komo nzambe ya papa Simo Kimbangu to bande ozaka protéger. Ko to moni pe na nzela ngo bande to bande ko ya bande na seti to komi to moni ata dodani moko te. Nini bo senga na gouvernement congolais. Bon, eloko wana pena eza
demande ya mutu nyonso na nzela oyo pour que kosenga moyen sinya moyen ya ko poser badodan parce que quoi mutu na mutu azoya na ndenge na ye akoya na vitesse pour aller kambala moko soka moni déjà dodan pour atelema wana nde tokosenga na gouverneur Gentini Ngobila soka koyebisa di construction ndenge bazo reprendre ba misala ba finition bazonga baya ko placer ata badodan pour que tozala protéger. Matondo mingi. Merci mingi. Matondo pona bino. Mbote ndeko. Mbote mama. Kombo nani? Kombo na Jérémy. Papa Jérémy, tomoni bino awa na arrêt courant, bozo sala transport. Toyebaki ke nzela o ezaki te, bozaki na difficulté ya ko sala transport na nzelo kasi lelo tomoni basali bino nzela bozo sala transport na bino malamu. Esengo nini boza na ngo pona nzelo? Bon, premièrement, merci pour la parole. Il y a plaisir que Mokonza Mboka a sali biso moi et l'eau moins bien. Tous avez moins difficulté na koto na makala na prince Anzele lengesa. Kulune zaki makala c'est en plus tous avez na difficulté mambebele. Parce que donc koto ezalaka 20h 17h mutuno sona katanda. Mais bana Mokonza Mboka sala biso loko yo. Na mona bena nyonso et comment bana kimia. Mais difficulté toi nango prince on est basala ngo mukie so na minute biso ba chauffeur à moto to se trouver parce que mitukana nu pena e banina ko circuler te so que circuler un espace to za nango ana arrêt courant awa eza mukie faut ba fongola biso prince parce que biso ba monter to ce espace ba chauffeur pe mituka ba so pe espace po bo eso fonga mi ba accident bando sala ma fort bino pe bo se plater ba chauffeur à moto bando kufa to ba chauffeur mituka bando kufa. Mais plaisir na ngaka nde Mokonza Mboka asali pena ya malamu pena pona biso ba chauffeur à moto na ba chauffeur mituka nzela onde fongami esali biso pena plaisir ya mini. Est-ce que nanzelo bareza ceux qui bareza ça combien d'arrêt? Nanzelo bareza te nanzelo to bula rara na to depanaka na ba feni bare na pena ba chango te depanaka na ba feni do ba feni ne bare na biso. Chaque avenue de arena biso. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez barré pour tout le monde nzela comme déjà na souka? Bon, nzela est comme na souka bien sûr mais tout ça barré soki ba bongiseli biso na pont ngunza na sili comme ça on a des biso to ça la réunion na biso te que ba chauffeur de to ba bongisa mambo ya barré nzela o. Merci beaucoup papa Ndé Bondima ki biso. Ah na CP. Mbote ndeko. Oui, mbote. Ay tomoni bino awa kombo nani peto zapi? Kombo na Carlos Kasongo. Kombo na sala benga zara dalibanga. Ah to na courant. Nantela o basali ya sika. De to le biso banal ba fond nzela te mais to ya ka to bombe a. Mais moi difficulté ça que ba condition basali nzela ça yango te. Bo ba jouer les cas ba car mo ya tout ana na ba bordier ça kuna e bukani ana ko bukana bukana ça ba car mte tout ta il faut voir le ba condition nini o ba ko sala na nzela po to mo mo ba remoke ko mo ya boye ya ba ciment difficulté ko maka ciment les amuke so moi de banda pamba donc na biso be ba to moto to zela ka souste to débordaka minute muke au moni j'ai la presse c'est comme muke embouteillage donc il faut ba revoir un peu façon o ba ko ki ko tia ba condition pour to vivre bien. Ah, moi difficulté c'est tellement trop le bâtir to vivre bien tandis que to ça bien te. Mais quand même bozana ni akosepe la ponzele ekoti. Bien sûr wana to sepeli makasi pena. Neti lelo ndenge tozomona wa bafongoli nanu nzela te mais bozozwa mo occasion ya ko déposer bateau. Siko ndenge nini soki bafongoli nzela boko bando déposer bateau parce que nazomona awa arrêt ezate. Lieu de stationnement ezate. Boko banda ko stationner wapi po bo charger to pe bo déposer. Bon, voilà, faut voir lequel a biso moyen. Parce que biso attendez tout ça ba kanga ba embrouiller donc ba kanga donc tracasserie l'équipe makasi na ah. Ba fongoli nzela te mais tracasserie l'équipe makasi. Ba vivre là ba likolo nini ah kutu kolo baté. Donc siko en tant que jeune ndenge bino bozoloba na micro mboka na biso mingi penza bomeka kotalisa na bandeko bazolanda bino l'état nde muto asali nzela oyo botalise pena na mwa mokuse oyo pene za penza ba difficulté na bino
baposa na bino bato ya transport bino chauffeur baposa na bino ezanini par rapport ya nzela o po bolobi eza moke tracasserie ezali entre temps nzela ngo ebandi nanu te mais tracasserie déjà ebandi nzela ngo eza moke alors nini sikoyo bino bozosenga na gouvernement oyo azali maître ya construction? Bon ngana osenga na gouvernement wa ba mesure pe au général ya sikazu ya bi a changer ba roulage ba tenir aux 100 poches et ça la bien pour la pe biso po awa ceux qui bazueli biso ma mesure bien et des biso pe to bana revivre bien pour ba moto ceux aider ba famille belé ba te belé ba otaka monga fula boye ba mo profiter les cas pour ba que victoire moi ba baluka sur un point boye embouteillage ba ko rasuste ba mo profiter mais auto singara na l'état ameka kozuela biso ba mesure c'est un peu valable pour biso pe to pema un peu ça la biso bien. Merci mingi to sepeli makasi na ndenge bondimaki koyamba pe bon koyanola na micro ya Vovamo Télévision. D'accord, merci beaucoup. Merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Voilà, tomoni bino awa tozawa pipe kombonani. Ah, tozana recourant presse bypass. Ma commune à Makala. Mais toza tona commune à Mungafula. To sepeli makasi tara président biso mokelo kwa sali biso. Et puis sur ça avantage il faut tenir un jour dans Makala to komone loko ko salama. Mais aoumela pena si manzete to sepeli faut tara ba jeune ba ale ba tamabe mais la minute so ba komo luka ba mbongo était que presque koti félicitations président biso mboka. Voilà wana ezosala bino penze sengo makasi nzela ngo efongwami nanu te tozomona déjà efongwami te me bino déjà bobandi mukoloni ni bakoya kofongola est-ce que bokozala na mwa image wana? Bon pour la mamudela fongama to ebino to na mama président to de la président mutaya sa inauguration ya nzela na e po ezanzele sa mesdames maintenant les silité ezan comme chantier mais qualité de jeu qui na aussi là. Basi c'est la biso pena to bimara mena partout to kendaka pena bo to sepeli fort to sepeli makasi siko na ndenge bazosala banzi ndenge basaleli bino nzela est-ce que boza sir ndenge déjà bozosala boye eza déjà basaleli bino déjà na barre ya esika bo banda ko garer mi to kapona ko déposer na recharger? Oui esika déjà to moida na courant ezali na terrain lisu kuna esika to tem la par moi place ezali mais na nous pene pesi ma ndenge za elati mais ndenge tozotala na environnement oyo ezate arrêt ezate place boko déposer ezate nanu kutu ba fongoli te mais embouteillage ko ba esali makawa siko tango ba ko fongola ekozala ndenge nini po awa déjà ba arrêt ezate nazomona arrêté donc lié ya stationnement ezate arrêt le fongami te on to lo ba rene fongami te e fongamande ni po président na sali musala été soka kati basi maintenant e ba ke ba hotel mela ba lukila wana dépend de la président. Merci. À part wana nini lisusu bokosenga? Te loko to senga ki Makala biso belande bongi boyema ba bongisa biso nyos to moni ba coach biso ba courant ya bien prince lisusu et sali biso bien foda président pena aou mais la simanzete tara neto komo so ba mbongo. Félicitations à président. Matondo. Mbote papa. Mbote. Kombo nani? Juice. Papa Nzuzi oza habita ya Makala? Naza habita Makala, abota bina Makala. Toza. Toana courant. Papa Nzuzi. Nzela oto yebaka ngokala ezalaka te ezalaka mabulu ba moto te bande koleka te kasi lelo tomoni basali bino nzela bokomi na facilité ya kosala transport esengo nini boza nango to sepela ma basala biso nzela buto akina nzela te mare tu nzela sa muke essentiel ke to sa nini to yaka bon nzela za akite basala nzela muke donc soki nzela efongwa mi to na nzela muso to okimela mbouteillage te ba difficulté ni bokuta na ngo na nzelo nesi ba place so ngomba au virage na place ana eko sa bongo te virage fo fongola ngo nzela ekepe tout to pe boy to bike so to kimi boy te to ana nzela o to kende bataka seria wa donc to bula lesite est-ce que nzela ça pe na barré arrêt ça te biso moto so ça la barré na biso monga biso mon place non to arrêt mais nzela on ba fongola on est-ce que ba tracasserie ya nini o tracasserie ça la ka tracasserie za makasi na nzela o kaka tracasserie lo nga ko matingunza kuna o mona bato mikande bele kana nzela mo mona 7 biwo ya mikanda nzela efongwa miti
eza la police to eza bajan oyo babenga police na bato ya mikanda basakopi bango nyonso basanga bango nyonso na la police moto akangi moto aketika na la police ekomi na bakopi na bango so bango bakangi la police bazolia kopi bango mosala yango wana. Merci. Bokosenga nini na l'état congolais? Mais tosengaka na l'état moto asali bato na bango ya mikanda te ma général aboyaki déjà makambo wana jamais bakozongaka boye po totambola tous les 24 communes na minute oka makala baokanga en plus na makala bato ya mikanda tokozala te na 5 bureaux na banda awa tiokomaka na ngunza soko poani te na mayano ti victoire baalaka te ka awa kuluna desi na makala baya bakomobose na libende mba bakomolanda biso suti na makambo moto bese esilaka te bese mikanda nzela oyo echante nzela moke bakamio kutune komobula te tobulaka bamoto siko trakasera boye. Mbote papa. Mbote mama. Kombo nani? Kombo nanga Didier. Papa Didier oza habitant ya awa? Naza pena notable ya awa. Tozalaka na zamba mama ndenge omona biso boye. Tozalaka vraiment na zamba mais tosefeli facha ye moi mopepe moko asike koti éclairage ekoti lelo mpe tokoma okende obimika na pale boye ozwi mwa transport obimika kaka na porte ya ndako okei bisika nyonso oza nango na besoin soit rond point soit victoire soit nini oyo zando donc tokomi na facilité moko ya malamu par rapport à initiative oyo nani président asaleli biso. Siko ba difficulté nini obokutana ngo na nzela o malgré basali bino nzela? Ba difficulté tozokutana ngo mpona ngai eza neti mpona ngai eza na misato. Premièrement nanu moi principalement nzela basali bien mais grandeur ya nzela eza nanu mokie. Nzela na efongwami te tozokutanaka na bambouteillage mosusu na moto koleka ezokoma pena mwa pasi. Président kokotala mwa eloko wana mwa ka wana nzela pena grandeur nango eza vraiment mokie bato bapréféra ngo makasi surtout ngambu pena ya monga fula donc wana donc n'en parlons même pas bazo préféra ngo route principale victoire zando wileri direct. Siko papa ndenge tomoni bino bozosukaka awa kuna bozokoma te tomoni eti batie barrière po na kotala boye tomoni nzela esili mais awa batie barrière eza mpona nini? Eza par rapport à président nano aye koinauguré te yango batie barrière mutuke kokoleka te moya mpe basala transport awa eza te mais des choses lisusu tozomona très grave biso bamotare eza nini makala ekenda sango mabe makasi ne toza awa na bango tozala kuluna te na bango bazala kuluna batika makambo wana bakoma koconcentre makambo ya moto mais les choses eza mabe eza nini toza na gugumesa na biso ya makala na président de loin bazokanga bamoto na dege moko oza mikanda te donc bazokanga na désordre tracasserie leki makasi kobanda courant tingunza. Je pense que 7 bureaux ya autorisation de transport 7 banda kaka awa même pas victoire 7 bureaux donc bazokanga bamoto donc impossible donc l'état talela biso na point wana soki eza ya vrai bayeba lolenge nini bakoko kosala ngo ezala ta 2 bureaux 3 bureaux mais 7 eza deya une tracasserie oyo eza ya makasi soki otali na ngambo yo moko omoni bajene wana batelemi baza bamotare te baoyo wana omoni ne batindika moto falo imaginaka bango lisusu bakendaka bango wana. Merci beaucoup papa. Alors biso totuna nanu boye nzela oyo ndenge basali bosepeli est-ce que boko tumba ba pinete popo banda lisusu ko bebisa yango? Cher eloko wana oyo tuni wana même ata mpuli oyo éclairage oyo c'est ne suffit kaka wuti ndako abuki yango loba buka tomoni te soki abuki kaka tomoni bon liwa kaka liwa na ye po ezala membre ande totelemi moko na biso abuki kaka akoda ye tokotika te par rapport eloko tosala po eloko esauve biso makasi. Matondo papa. Mbote papa. Mbote mama. Kombo nani? Kombo nanga Chansar Matondo. Papa Matondo, toza. Toza Elengesa. Elengesa na komina makala. Na makala na Elengesa. Na route Elengesa. Papa Matondo, na nzela oyo ya route Elengesa to ebaki ke ezaki mabe. Ba moto te banda oleka te. Mais lelo to moni baseli bino nzela kitoko, bokoloba nini penza nde baseli bino nzela oyo. Ya liboso ndeti pona ngai na remercier chef de l'état pona section nzela biso ba gendre mo luka mbongo na nzela oyo
mais ya mabe ezake tracasserie ya batu ya transport okende boye nde zinga boye naza complet na casque no bozo mona na kechi na document na ngape complet awa mukana transport fiche ya moto biloko to ezali mais okotala boye so bateli monsieur eloko le roté dans le vide bakanyo et imbale ba lutter contre insécurité na makala phénomène kuluna eza trop na makala hôtel mika na reboy babimeli yo pesa hôtel ma l'état sali biso bien pour nini tozobula toluka mbongo totika ba macheti ba buzoba kasi bolobi kuluna mais to moni batel bino éclairage public de batel bino éclairage public boye ba kuluna ngo bazaka y complice la police na biso eza pona osala musala te devise na bango balongoli ya kobattre la population na biloko na bango bakomine ko tracasser na koboto na biso kuna ezongisi la police est comme en tête la police ya makala eza mabe makasi baja lumière publique policier moko awa abeti singa courant masasi o lumière publique o ya SNEL singa courant ekatani po lumière publique po ngo sala ba opération na bango hotel maboye baye okosala boye baye yami bale pona biso ya ngunza wana po ngunza eza mabe makasi so mbule bandi bambule nzela esila kala ti so mbule bandi po edindi biso mai na loketo mo lokata na po wana ezati yanga ngana ebisa longa ba lutter contre pona biso na ngunza wana bozo senga babongisela bino po ya ngunza entre temps tozomona ba carnivore o baseli bino ya sika to mo déjà bato bakomi ko boka basalite na kati ndeni ko saba inondation te pona carnivore ze loko moko te donc ninga za bongo mai ewitaka nde likolo soki mbule nde beti pont etondaka makasi oza tata okati na ponte ni moto ni mutu fonde bakwa tuna pusu otona benya ba chinois kana makolo bokati te ni siko bosenga na l'état congolais abongisila biso ka pont atondo mingi mbote ndeko mbote papa journaliste voilà awa o bozomona eza micro ya Vuvamu télévision émission mboka na biso esali bongo descente awa neteni ya elengesa bipai ba tozolobela bongo ba sujet na biso nzela ya malamu kitalatala ya Congo tomoni nzela elengesa ezalaki te siko ndenge basali yango lelo ezosala bino ndenge nini nzela elengesa eko faciliter bato ebele et faciliter pe susu na biso bana makala moto akozala awa ezaki po bima victoire moi pasi okende Gombe moi pasi awa transport à Gombe za victoire eza babeza kaka moi mambu tozokutana nango biso ba motard tracasserie leki makasi tracasserie eleki makasi yango nde eza lokola difficulté boza nango eza difficulté makasi toza nango okozala na katikati ya nzela bazoyokanga yo bazokoka yo na bakilian likolo autrement osala eza te mais toyebi ke ndenge tracasserie ezosalema boye suka bino mpe boko revendiquer ntango boko revendiquer bokozwa likanisi ya kotumba bapine te na prince oyo mpo bobebisa yango te tokotumba bapine te bakonzi nde batalela biso makambo oyo peser kokanga nani baja transport kokanga surtout su bongolo bakangaka makasi bapesa ya bongolo voilà ndeko nini lisusu sikoyo bokosenga na gouvernement oyo azali maître ya nyonso par rapport ya makambo nyonso bino bozokutana nango mpe ya nzela oyo o biso tosenga na gouvernement na biso bazwela biso solution so bazweli biso solution ezala bien makasi bakisa nini par rapport ya makambo bandeko nyonso tu balobi ya bino bongo bozoyoka bon mpo na ngai na koloba mingi sete na kobetela mpo na makambo ya tracasserie ya transport biso tozobula tosomaka bamikanda na biso tosomaka makambo nyonso mais komona baje batieli biso na nzela toyebaka te akoya na mbongo asimbi eloko na yo na moto ça qui se présenter po agent l'état ntango ye okopesanga mbote opesanga mbote bonjour papa naza agent l'état ose présenter olakisinga mpe quittance na yo olakisinga besi na yo olakisinga besi na yo nakokompake moto aza boye yo koya na moto na ngai okanyinga so naza na baclient na ngai oyebani kotracasser ngai papa est ce que mosala ngo basalaka ngo bongo nayebi te susi na biso ekozala tracasserie no makasi eza na makala na nzela na biso elengisa tracasserie makasi batamikana kote biso baosala te mais kaka biso na elengisa kaka moto baosala bazotracasser biso ekosakana te tozobula bien te problème makasi tozala ngo eza makambo tracasserie deuxièmement toloba nzela na biso eza nango kitoko mais eloko tozosenga kaka na gouvernement mpo na biso ya ngunza wana kala te mbula ezoya
soki mbula ebandi kuna ekomaka mpasi mpona kobula tosukaka avant pont bato baza kuna après pont bakendaka kuna biso moko tokende kuna ezalaka te mpasi eza mwa mpasi wana nde tokosenga kaka babongisa biso mpa wana. Voilà, ndenge bokosenga kaka babongisela bino po mais jusque là nazomona pe baarrêté. Oui, barré ezate ah bato bamesaka na baveni tozala ngo kaka kitanga na aveni boye barré ezaka nango te esika to balakisa so telema me bakoma pe kotraverser biso so botemi mo ba balandi bino bokimi côté temi ezaka te mais to futaka mbo akita c'est biso chaque jour 500 francs parking mais tozala ba parking te esika na pe susu fo baluka biso solution. À part wana esili boza suna bosenga te. Bon, comme si tozala ngo ezaya bakuluna bape bazo pesa so passe bakuluna na ba policier biso a promesani biso to yebiki policier a protéger ka peuple na ba bien na ye mais biso a policier azo tracasser ne biso policier ko kuta na nzela akoya akanyiyo kaka biso ana makala tokutaka na policier de jeune garçon so kuta na policier il faut akangaye de faut ça bien faut nde biso to ba moto bu okota mono eno so li mais so na makolo ka okota na policier atoza na carte électeur akanyelo pa kanyo yeba nte o kikuno futi 20 000 30 000 eso ko maka ba tina kasha mabe o komi kuluna pour monsieur zeba policier pela kuluna zanango mais tracasser ma zeba policier pour kuluna bon donc on va te kuluna zabi mais kuluna so ko yeba na peut-être peu beaucoup de nzela atikino mais policier te mon policier so beaucoup te na ye faut qu'on biso tokuta ba policier te ba jeune garçon koto. Alors Borozong Samatono kake papa Jantiningo Bilana président de la République pour assaler bino nzela malambo komi kozambongo. Côté wana pena ba félicitations za pena belé surtout pas Félix ba félicitations za pena belé pour nzela oyo ba par rapport à sous bazala koto ba mona nzela oyo depuis ba botama. Ba ebité so depuis na temps mobutu depuis na ta belge nzela zalate mais ba sel biso nzela to pesi bien longo na papa Félix a wumela ne wana penza balongo ne belé to voter tout les sous. Mbotende. Mbote. Kombo nani? Shadrach. Ndeko Shadrach toza wapi? Toza na commune Makala entre Elengesa na bon na partir ngai ba te apona mononga ba be on kombo ki ndibula. Na yeba partir ngoti. Toza vers entre Elengesa. Ndeko Shadrach na Elengesa. Nzeleza akite. Tondo mona bino pe bondo te ka te ponze ezaki mabe. Kasi lelo tomoni nzela babongiseli bino esengoni ne esa bino. To sepeli makasi pour na mboka asali penza eloko moko bien mais eloko sepesa biso te ezaka moko po nzela na bafongoli te to nyonga nde pona bongo ponza so bafongoli biso pe tozana possibilité koteka oyeba yango tozana possibilité koteka yango to sera na moko na mboka fongola nzela po makambo etambola bien. Siko so bafongoli nzela place bino oboza eza entrée. Siko so bafongoli nzela mituke bandoleka abo bando sandeni. Te problème ya te biso de dans la place na biso mpanzi kuna so bafongoli to ke mpanzi wana to teka. Nini bo senga na mokonza mboka par rapport ya koteka na bino? Bon, elo to senga na mokonza mboka développement ya mboka ezala. To lingi na développement mboka ezala. Et ça biso bien. Po mikolo pe koteka ezate bino mo bomona ki nde dollar ezala ki likolo. Mais tout le monde est kitite. Bilo to ke soma ba prix ya cher. Parfois ke som boke kuta kilo pour ce mati, kilo de deux mati. Donc on a to sera na mokonza mboka, aye bara ko baisser biloko. Donc dollar ma mbita mola na dollar, bilo mo boyebi mboko ma mbita mola na dollar. Ya ngwane senga mokonza mboka kitsa mo dollar muke. Ko biso pe ba vendre na ba vendeuse to sala bien. Merci beaucoup. Bandeko balanzi o bouti komona wana to uti na arrêt to zui ba chauffeur to zui bato bazaki aux environs wana ya arrêt kasi to yeli susu atozwa nan ba habitant ya Makala o bazana direction ya Elengesa yango poto tuna bango mutuna concernant nzela ndeko Mbote. Oui maman bonjour. Kombo na Gislain. Ndeko Gislain toza api? Toza précisément na Prince Elengesa en face à route bypass. Ndeko Gislain tomoni route Elengesa oyo ezalaki ya kobeba penza ezalaki na mabulu ezalaki pena mabe kasi l'état congolais ayoki mawa abongisa bino nzela ekomi kitoko esengo nini pena bozana ngo. Bon net pena nga boye na joie makasi parce que depuis na botama nzela oyo ezalaki impraticable vraiment et ça biso honneur
ya baprésident baleki ya ndenge na ndenge me toyezwa chance moko ya président Fachi ahonore biso asali biso makadamu en tout cas eyesanga elengi nyonso ozoya oti mosala ozwi okiti na transport na liboso apart okoti mbala moko eloko tobetaka sete président atieli biso prince ma epe difficulté eza nango me topotana kaka courant mpe eza yango elengi kuluna naobeta sete mokonzi abwaka pena vision na kuluna namoni prince kitoko boye so bandi kobundabunda kuluna bapaya oyo baota mosika baokima biso okomprendre toza dana prince esa beauté de ya quartier poso olongo obima victoire obima centre-ville obima partout oza l'aise okobima limité en tout cas bacroise président esali biso elengi kuluna kaka nde tobeta sete. Awa tomoni lopango eza na virage risque eza te ndenge lopango eza par rapport nde basali nzela bon toza na risque parce que toza na baya mike toza na prince camion ne esila bafrein tosouhaite te me nzambe asunga biso tosengai batiela biso basupport oyo ekozala ata camion eye edendi edibi nango mpe vitesse siko nde eza boye camion ekolonga bana na ngambo wana nde mpasi na vandi awa ekoya ntina ndako na ngai ekoti omoni ke eza risque basali bango nzela me bakokisi banorme te nini siko bosenga na le gouvernement congolais bon ndeti nga naosenga na président Fachi aya ye moko amona na mbongo ya bimisa suivi nango asala mpe ata na grandeur ya prince ndenge ezaleli na badanger oyo toza nango mbote papa mbote mama kombo nani kombo na ngai monsieur Victor Panda nayebani mingi na kombo ya papa Vicky. Papa Vicky, awa toza wapi? Awa toza justement na tout d'abord toza na commune Makala, quartier Mabulu D. Awa toza justement sur avenue Elengesa, oye bengamaka ancien avenue Croquet, ezaka na kombo ya Croquet Kalame, siko to commune na kombo nango nouvelle Elengesa. Donc toza justement na avenue ya nouvelle Elengesa. Na sortie même ya nani? Ya bypass. Papa Vicky, nzela olobi bien ke ezaki Croquet. Tant ezaki Croquet ezaki mabe. Mabulu kasi lelo ekomi route Elengesa tomoni nzela ekomi kitoko esengo nini boza nango en tout cas pona nzela oyo ngana ko expliquer bino mwa muke ngana koti na quartier na 1961 na yaka mwana muke awa donc na koli penda awa donc naza pena doué ya quartier awa na quartier oyo na yebe quartier oyo très bien awa place botelemi mia ezalaki zamba bakabuli en contre na 1970 donc awa ezalaki zamba donc moyen kutu ya kokota koto ezalaki te osomona ezalaki zamba mais bakonzi baleki na lobi na yo malamu tozomona lelo ezalaka te osomona malamu ya lelo ezalaka te ezalaka pasi awa tokutani na bakamu susu awa mwasi aza na pasi ya kobota balobi transfert bokokende na ye wapi mwana aza na maladi bake kono anemi nani makile esili bokima ne mbango na hôpital bana bakufi basi bakufi awa oyo ngai na vivre ba réalité na kata quartier oyo pona nini na kozaka nzela to yambi ba konza ndenge na ndenge to tikala komona eloko te donc to passer na moment moko très difficile awa osomona mais na kolala kolamuka soki na bengaki président Félix Moïse ezaki cause ezali po ngana zalaka même kutu alimentaire na Mopap na banoko binda impère na Mopap à l'époque mais ba konzi ba tikala kokoma wate ata ko ya ko visiter quartier oyo to saka ba ngana zaka animateur na Mopap osomona mais tosali nyonso tosali totieli komona ata mokonzi moko te atika biro na ye atika ndako na ye aya kovisite komi na Makala mais na kolala kolamuka nzambe atindeli biso Moïse oyo nazobenga président Félix azali Moïse na biso na Makala awa po ye mda ye kosunga biso awa bajournaliste awa eske bino bozali koya awa tout d'abord boya kosala nini awa bango nyonso bakoleka kaka o voilà commune oyo ezali enclavé mais bokolesa enclavé biso mokolo nini toyambi bato ya ndenge na ndenge awa basunga biso te mais mbala liboso tomona mutu na nzamba ye président Félix en tout cas soki tozo bondela mingi mpona président Félix en tout cas vraiment azali mutu aye kosunga biso oyo aye komonisa biso lumière oyo aye kosala biso retrouvaille to kokutana lelo na bajournaliste bakomi koya na quartier tokomi koyamba bapaya ndenge na ndenge tokomi koyebana osomona mpona nini na kozanga nzela osomona mais lelo likambo nzela oyo epesi biso esengo lelo soki biso tobanda omona na boye tobanda okutana na bato rola bino mpona nini mpona nzela bozali oya kosala nini awa ezalaki zamba te mais tala lelo oyo kombo akala kuta ezalaki Croquet mais lelo tokomi na nouvelle Elengesa minde ezali donc en tout cas nzela eza très bien en tout cas toza penda vraiment toza na top ngana bandako waka même kutu commune oyo
yebaka nazo kosala misala minene mususu kutu na kotanga kombo te ba place mususu minene na kende so batuni ngo vandi wa monga fula mais nazo banga koloba koma komina makala puisque awa soko lobi kaka na saka na makala makamuno sa makala ezaka ka mabe mais tala mutu na nzamba ye tala ninga salisi biso en tout cas pour na président Félix en tout cas ya koloba kutu ezate donc le boko na likolo parce que ba difficulté nini o bokuta na ona nzelo bon pour na ba difficulté lo baka ka pona état musela ba chauffeur na biso et donc ça biso passer il fallait ba do dans les ala pona ba réduction puisque awa tout ça ba secteur moko serré hein nzele salami na kati ya cité na kati ya quartier alors sikoyo et c'est là que ba do dans pona ko sala ba réduction de vitesse puisque ba chauffeur bazo tamusa ba mbangu tozo remarquer ba accident yeba kutu nzela na ne funga miteme ba komi ko tuta bana mo makama mike et donc to mona passe yango na donc eloko vraiment to ko senga na ba konzi ba salisa biso ba tila biso ba do dans pona ba réduire coup ya ba vitesse puisque kozanga ba do dans na ozala passe puisque nani kutu nzela funga miteme so to tangi ba accident salami déjà salami kutu na miso na ngai ya bana ndenge bazo tuta bango ezaka passe bato ba mituka bato ba moto na kotambola vitesse ezaka passe donc ba tila biso ba do dans pona ko réduire coup ya ba vitesse en tout cas egoleka kutu maram. Merci beaucoup, papa. Merci, maman. Bandeko balanzi ya Vam Télévision, tozoko bana manaka na biso, bae obozi biso na katikati, tozo bela sujet na biso mukolo ya lelo. Nzela malamu kitala tela ya Kongo nde tozana no ndeko na biso, mbote ndeko. Mbote maman journaliste. Kombo nani? Kombo nanga Jordan. Ndeko Jordan tozapi. Awa tozana commune ya Makala. Référence Prince et Lengesa. Bypass référence Prince et Lengesa. Ndeko Jordan, tout le monde vient pe na moto, nakoli ke boza chauffeur à moto. Kasi nzela oyo, touti ko zo papa moko ba esi biso na kaleza ki croquer. Kasi lelo ba comme c'est une nouvelle route Elengesa. Pona bino, ne comme une nouvelle route Elengesa et comme nzela kitoko, zo sa bino ndeni. Ah, maman, bon, maman journaliste, c'est bon, c'est biso sengo parce que ndengo moninga na imanja wa kenate mina moto, nandote mana moto te. Zaki pona comme palin, fona tele misa moto na armée, soit na courant kuna na prince. Mais papa na biso fati béton a sel biso o non to monate, soit disaki ne zaki ke na kisensu, bazaki na libulu. Babete kinzonzo pe boye, moi image ya prince kotaki, na biso pende to sali esengo makasi boye nde to moni boye. To bando benga ngo libula croquer zaka insécurité bakulu na tout ça mais komi boy minde koti prince koti to tambola pena bien mutako ko kuluna kanga mutu ezate to tambola pena bien to bula bien la difficulté ni beaucoup na ngo na nzila bon difficulté ezate na ndenge komi boy ezalaki me esili o to kuta na ngo ka batela so ba dodan ba pe kotia ba siati ya bien ba soda oyo penake ba batela biso ba o misu baza ba ndeko bakolela kuna ba menacer ba kendanga na bango te ba chemi ko kanga tout ça ba tande ba argent o penake zake ba sembola musana ndenga normal oyo ke zake moi 19 ko kanga kaka série wana nde jamais nde prince bongi boye to na biso normal. Merci beaucoup papa. Ma tondo mingi bandeko balanzi Vam Télévision ba o bolanzi biso bomoni bandeko ndenge ba lobby na route Elengesa to bandaki na entrée ya route Elengesa to uti virage to uti ti terrain sko to komi ko benda suka par rapport à ba commentaire ya bandeko basali ndeko kikula pona bino bolobi nini tant que citoyen tant que journaliste. Ndeko bazonza biso penza ndenge to mesana koloba Vam Télévision eza etando ya bonsomi bandeko bazolanda biso baye baboye etando ya bonsomi tolukaka mingi bolamu ya baindo tokoki koloba te maye moko songolo po epesa pasi na baindo me tokoloba maye ya bosolo po elamusa baindo penza pe bandeko ebele bazwa conscience na ntango oyo leta azosala babiloko ya boye ezopesa biso esengo bino moko boyoki population ndenge elobi bato ya moto bazodeklare bamisusu balobi arrêt ezali bamisusu bazoloba baarrêt eza te et pourtant ngana bino ndeko bazonza totamboli makasi bazobeta mwa sete mpona po ya ngunza tokomi te vi ya ngonga mais tolaki bino ke Vam Télévision abandaka na nesika abandelaka kino tokomema likambo na biso na suka tokokende pe na po ya ngunza soki tosilisi elema opo tokoba kaka to achever likanisi ya bandeko me ndeko bazonza ya pasi nde ezosala biso na bino totamboli tomoni na nzela badanger eza ebele bino moko mpenza bomoni ke bavirage ezali na bavirage wana
badodani ezate donc mutuka soki mizalelaki na vitesse ndenga kokende kosukela ndenga bani ndenge pa kokende kosukela isika kofrene ezate nzoka eza risque munene donc voilà eza pena risque ya makasi. Alors nini lisusu biso tozosenga biso kikula en tant que citoyen na gouvernement ba arrêt eza très important. Toza na arrêt moko te na ville ya Kinshasa. Toza na arrêt moko te na ville ya Kinshasa. Banzela nyonso basalela biso ba arrêt ezalaka te. Toza nde na o balobaka ba référence. To kita place boy, na ko kita place boy. Mais poto lobela ba arrêt ezate. Nzokande to mona kana ba mikili misusu. Okomona pe arrêt ezate ke no balabala te. Arrêt place eza ke no ba komi pe na bande défilante ou bien na panneau munene arrêt tel. Eza na prince te eza mopanzi. Il faut mituke kota wana égaré batupe bazelaka wana mingi pona kokima ba danger ya ba accident. Eza lokola parking. Donc ba kokima ba danger ba accident. Kokima ba ko créer ba embouteillage. Alors ba biloko wana nyonso ba ingénieur bazo sala ba misala o ya banzela. Toyebi te. Pona nini bazwaka makanisi wana te basala bare. Il faut kaka bayebisa bango. Na ba plan na bango pona nini basala ka yango te. Tozo senga penza l'état a fongola moi misu. Mais bino moko boyoki, population eza satisfait. Population eza pena satisfaite par rapport ya misalo bango bazo sala bazongisi pena lokumu pe longona na papa Gentini Ngobila. Bazongisi longona epa ya papa papa Antoine Tshisekedi. Oyo wapi tolobela ndeko na biso papa Chilombo eza Antoine te kasi papa Chilombo Tshisekedi oyo basali mosala na bango ya malamu. Na vom télévision tolobaka moto asali malamu tokobetela ye maboko. Oyo asali mabe toko critiquer te kasi tokoyebisa bino ke bosali malamu te pe topesi bino balolenge ya kosalela. Yango ne tolobaka papa Nkusu abengaka bato nyonso po baya koloba. Mais kamusinga na yoki ndeko moko alobi alandaka vom télévision lobelaka makasi l'état congolais acha matoi biso moko toyoki c'est que balandaka biso bisika biso ndenge babengaki biso to sepeli. Mais l'état congolais azwa pena charge ya kotia bare na bisika bi bare ezala ba dodani bacha basilisa mosala pombu lezoya. Tomoni pe na ba caniveau nengwa bazonza. Bino moko bomoniti. Ba bandi déjà ko boaka ba plastique donc ba plastique wana nde salaka ke maye kangama eko maboucher. Soki kaka ba plastique ane lekani bele ba sachet ba poubelle nyonso tout boye baké. Tango mbule koya. Donc inondation partout. Bandako ko kende ezo créer ba makambo ba dégâts ya ba lolenge na lolenge mais l'état penza azwa charge na ye wana penza biso pena to sukeli wana. Matondo mingi bandeko balanzi ya Vom Télévision bino moko boyoki commentaire ya ndeko kikula nde benzi pena suka ya manaka na biso esali esengo kotala bandeko na biso ndenge balobi na caméra ya Vom Télévision basepeli na nzela kitoko mais ba déclarer nde biso to senga na gouvernement congolais boya ko sisa nzela na bino eza nzela o eza raccourci oyo ko diminuer temps so embouteillage na banzela. Donc so bosali nzela o malamu ekezala malamu mingi pona kosunga peuple congolais. Donc toza pena mingi koloba te biso ebendi suka ezalaki bongo émission mboka na biso lelo tolobelaki nzela ya malamu kitalatala ya Congo biso na bino tokosuka bongo te soki sanki tozongisa matondo mbaye bazalaki na sima matalatala ezalaki bongo Tata Mantiadila Petit Mercosto autrement dit MB Pro. Basungamaki na ndeko na biso o basungamaki pe bongo tozongisi matondo ya mingi na équipe technique mobimba Vom Télévision kuna tomoni Tata Timba les superlatifs absolu les superlatifs absolu dete kwaku tozongisi matondo ya mingi na kumungala pe bongo nokondombele botale botikala malamu kimia balongo na bino. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika. Mboka na biso toke moye kongisa Afrika eko muda na koko.
Potozala ndaikisa Afrika na biso Zakala dozala bomako Potozala ndaikisa Afrika na biso